Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, merci na confiance et fidélité. Oyo bon message ko pesa mbonda ekolo magazine d'actualité pour boyebike. To pesa bino ba information ya kitoko à temps réel. C'est quand to fongola édition lelo pour la koyebisa bino que gouvernement provincial de la ville provinciale Kinshasa oyo kamba makala mwana mboka Gentiningo Bilambaka ba pousser marche opposition et comme la journée le 18 mai 2023. To nda élément oyo. Congo, Toye Baké, République démocratique du Congo, et Zalaka Moka Moko, démocratie, et si Ekota, avec un partenaire idéologie. Et Nicolas Baké, Makambo, est libre de pouvoir, même de l'opposition, et c'est la même morale de manière que Congolais, Azalala Kimia Nambokanae. Touta Ikomo, Namikole, Outa Kolekala, Nenganini, Union sacrée, et Bimagi, avec un partenaire idéologie, Pekoutou, Basalaga plein à craquer la salle de marché de la Pentecôte, Namokole le 29 avril 2023. Nayango! Bande quoi opposition pe na cadre de démonstration de force c'est parce que bazali la mingi ya ko réclamer na kati ya mboka yango et salaki ke ba projecter marche na bango et zala pe na mokolo le 13 mai 2023 à la ville province ya Kinshasa Kutu tout le monde déjà présent Samuel Mboka Moïse Katumbi Chapo déjà à la Kinshasa et en plus à Sangani na bande ko ba delice Sanga na Martin Fayulu na bande ko bisu ya de manière que marche de Bangope et ça avec un partenaire idéologie. Mais à moi, et ça que, quand Moukadela Bango, pour signaler gouvernement à ville professeur Kinshasa parce que les camarades manifestation, oh, il y a une marche pacifique et ça le rappelle la constitution et Mboka. Mais moi, Mboka, je dis que Bilambaka et le équipe là, tout le monde qui le connaît, mon Mboka, je comprends mon Mboka, ça qui wana, n'a pas de gouvernement professionnel, balobi que ma solo ya marche opposition et comment les musulmans bino mokoboka contre ni la suka masolo ba nini et les kanaki. Suite de la lettre adressée à l'autorité urbaine par les différents partis politiques de l'opposition représentés essentiellement par Ensemble pour la République, SID, Envol et LGD, Gentiningo Bila, gouverneur de la ville de Kinshasa, a convié ce jour les différents secrétaires généraux des partis politiques organisateurs de la marche projetée ce samedi 13 mai pour une réunion d'harmonisation. À l'issue de la réunion d'harmonisation de ce jour, les partis ont consensuellement décidé du report de cette marche au 18 mai 2023 et ce pour des raisons sécuritaires. Il est donc important que la population quinoise note que l'autorité urbaine a pris la mesure de la situation et a préféré préserver l'ordre public et la sécurité des Quinoises et des Quinois. Merci. La même morale de manière que Kimia est la Katamboka. Le cas là, tout le monde a qui, union sacrée avec un pacte de l'idéologie, tout le monde a fait ma solo paix avec l'opposition et ça la Kimia et ça là, zéro décès. Mais il faut qu'on ait marqué, de l'autre côté, d'où Alex, c'est un dilex, la loi est dure, mais c'est la loi. Dossier Oyo, et ça a suivi votre allez là, tous os emailés. Secrétaire général, il y a assez à répondre au président Félix Tshilombo Tshisekedi. La critique Oyo à cela qui compte les forces régionales Tolanda et les maires Rachidi Mpangi. Si Mayaba critique au président Félix Tshisekedi à Salaki na Botswana Mokola le 9 mai 2023, si comportement ya force régionale ndenge ba komi ko cohabiter na ba M23, pendenge général Jeff Niagara o azalaki ko kamba opération ya force régionale a démissionnaki pe Kenya est remplacé général Alfazar Muturi sans ko consulter Kinshasa. Yako kamwa ezali était secrétaire général ya EAC à répondre Félix Tshisekedi na ba propos na ye. Ndenge kaka a critiquer force régionale qui est komi ko cohabiter na ba M23 pe baza ko sala elo côté par rapport ya mission na bango. Kasipo na Peter Muturi o azali secrétaire général ya EAC alobi était situation sécuritaire na est ya République démocratique du Congo ezatendenge président Félix Tshisekedi aza koloba ke force régionale eza kosala elo côté eza kobuka lukuta parce que na ngonga muke ba récupérer quelques villages ba violent combat eza lisusu te pe ba M23 ba se retirer na ba quelques zones ba effort eza kosalema ma mission na bango ya ko éradiquer ba groupe armé na est ya République démocratique du Congo eza nanu accompli te ba sengi ba pesa bango temps po basilisa mission na ya bango na affaire oyo toyebi te soki nani aza kokosa nani biso magazine ya proximité toza ko observer po match eza kobetama mabe bakongole bazo continuer kokufa toyebi te tour oyo tobenga nani awa MONUSCO na EAC bakoki M23 te toza kozela SADC oyo andimi kotinda ba troupe na ye na RDC
toyebi te affaire oyo soki kosuka ndenge nini. Biso magazine ya proximité ya population baleki ya Yesu tobetisi kaka mbunda po Mathieu eza mabe ezobetama mabe makasi. Jean-Pierre Bemba Gombo, ministre de la Défense, a souhaité que Force spéciale de la République démocratique du Congo va former dans l'Indonésie dans l'élément oyo. Ndeko ya Congo, boyebake likambo oyo etali koluka kobongisa armée na biso. Yangonde charge monene oyo mwana mboka Félix Tshisekedi apesile maboko ya Jean-Pierre Bemba étant donné que a commis ministre ya défense République démocratique du Congo. Na yango boyebake République démocratique du Congo pe na Indonésie ba signaki jeudi 11 mai kuna na Jakarta lettre moko pour la coopération bilatérale dans le secteur de la défense. Congo a séqué na Indonésie que ba soda na biso mingi ba comme appel ko formation kuna. Et sali kitoko ya komona mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo a échangé qui na homologue na indonésien pour avoir au soubiento pour na ba problème etali coopération dans le secteur de la défense pe mingi na terme ya industrie de la défense et éducation. Na occasion wana mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo asengi na Indonésie bandima ba jeune officier KDP étudiant bazala formé na université de défense et dans les académies militaires ya Indonésie. Asengi pe lisusu ke force spéciale congolaise ezala entraîné kakuna na Indonésie. Il faut koyeba ke la coopération ya industrie pe ya défense, ministre Prabowo a déclaré que Congo a intéressé la produit armement ya mboka na bango yango asengi ke na Indonésie pe mingi baya ko visiter RDC. La maloba na ye alobi boye esali kitoko ya komona ndenge République démocratique du Congo baza intéressé na produit ya bango ya ndenge na ndenge mingi oyo etali ba armement yango asengi collaboration oyo ezala kitoko pour permettre que Indonésie aye bape kocha maboko ya kosunga formation oyo ba militaire congolais oyo bakoya kosala kuna epa na bango. Il faut boyeba ke avant mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo akende na ministère indonésien ya défense akendaki nanu na pete Pindara pe na pete Dirgatara ya Indonésie pour examiner l'industrie de défense oyo ezala kuna na Indonésie. Objectif ya visite wana ezalaki ya kotala industrie de défense indonésienne pe ya koyeba façon de collaboration esengeli esalama entre la République démocratique du Congo pe na Indonésie. Industrie wana ndeko ya Congo boyeba ke ezali entreprise publique indonésienne oyo ezali spécialisée na ba produits militaires mingi basalaka ba équipement militaire lokola ba arme masasi ba explosif pe mandoki ya ndenge na balance roquette ya kitoko eko permettre que RDC aye ba kobundala bangula na ye ya kosala be connaissance na industrie de défense ya Indonésie oyo epesi opportunité entre les deux pays tellement que mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo azalaki ye moko te azalaki accompagné na ba responsable stratégique ya défense ya Congo pe na occasion wana a échangeaki na PDG ya Pete Pindada Abraham Mose alobi boye bazalaki vraiment très honoré na accueil oyo epesamaki bango kuna na Pete Pindada na biti ya visite oyo basalaki kuna pour ko examiner pe ko explorer industrie de défense indonésienne pe oyo kosengaki to travailler en collaboration avant ko sa visite na bango mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo oyo azali ministre de la défense de la République démocratique du Congo pe na délégation na ye ba visitaki vitrine ba produit d'armement oyo eza kosala mikolo de manière que nde toza komona bitumba ezobundama mingi tokoma kosala mandoki ya kalamelelo oyo e bauti kodécouvrir minduki ya sika oyo ekopermettre ke ba affrontement ata ndenge nini Congo oyo bakose défendre biso mbonda ekolo tokoyebisa mwana mboka Jean-Pierre Bemba ke zoba engagement na yo au sérieux et permettre que ba désordre oyo sala mingi na ba est eko kosila po congolais apema na kimia yango ba partisans SID balobi pour la marche na bango le 13 mai 2023 malgré ba pousse yango le 18 corriger forfaiture en 2018, il faut processus électoral les à la crédible processus électoral et à la oyo soukanango et confirmer la vérité des urnes, c'est-à-dire respect et choix ya ba congolais na kati ya ba urne. Donc voilà pourquoi ba congolais nyonso na ba congolaises nyonso oyo balingi mboka etambola oyo balingi mboka ekende liboso
tokozala biso nyonso autour ya baleader na biso samedi totambola mpona koloba non à l'insécurité, non à la balkanisation du Congo, non à la vie chère et non à un processus électoral bâclé. Yali moko elombe mobali oyo boyoka na kombo le fou de Fayulu nali kobengisa ba congolais nyonso ba congolaises nyonso citoyens citoyennes nyonso na mokolo ya le 13 samedi biso banso ba vrai congolais tola na balabala kasi tokola na balabala pona nini pona passe na kanda ya ram oba eskrokanga na mbongo ya crédit oba eskrokanga na mbongo ya ram ya mibale dollar et mati si le dollar est koko kitate parce que batu bali kokamba bali ben compétent bali bato ya chile gelu 3 ne konanga raisonner sabotage intégrité territoriale na pouvoir ton régime actuel oh le zali kokamba manandeko Félix oh lobi to bundaki na ye alobaki était le peuple d'abord tala lelo le peuple d'abord est commis côté ka Congo d'abord Nalikamo o etali conflit ke yaka ekomi suma be makasi et en plus ekomi déjà kuna la localité Ngumba ba kontibo Samuel Loko Mwana ya Congo boye bake kaka a la ville province ya Kinshasa ezala conflit munene oyo eza kosalema entre bandeko bateke na bayaka oyo groupe munene ebima na kati na kombo ya bamobondo eza kosala terrain na ndenge moko ya blagi te toyebi te makambo oyo soki ekosuka mokolo nini esengeli boyeba ke kaka mokolo ya jeudi 11 mai 4 miliciens pe soda moko bakufaki kaka mpona likambo yango mingi awa kaka na village Nguma oyo ezali nzinga na ville province ya Kinshasa na 75 km. Yonso oyo epesamelami na monoko ya général Sylvain Ekenge oyo azali porte-parole ya armée. Alobi boye bilan eza encore provisoire et bataki yango ebandaki mingi na 5h du matin oyo 4 miliciens bazaki neutralisés mais bakufaki déjà pe na soda moko ya FRDC azaki grièvement blessé na ba machette pe ba arme blanche ya ndenge na ndenge pe ememaki na liwa mais la professionnalisme ya ba soda na biso boye bake ba récupérer ba arme na ba munitions pe ba arme blanche ya ndenge na ndenge kutu renfort ya Kinshasa esi ekitaki kuna na localité Nguma pona koluka komaîtriser situation ngo bandeko bayaka oyo bakoma kobenga bango bamobondo toyebi te depuis babanda makamela bango kuna ya kwa mutu esengeli boyeba ke communauté yaka oyo ebibisa milicia mobondo baza accusé na bandezo na ndenge na ndenge depuis makambo oyo banda kuna na kwa mutu na province ya Mai-Ndombe conflit yango ezalaka mingi na likambo oyo etali mabele po bateke balobake mabele ezalaka bango kasi bayaka bango balobi ke mabele wana ezalaka bango toyebi te likambo oyo ekosila mokolo nini po depuis ebanda batu seko kufa mwa mikolo eleki kimia ekotaka muke me akokamwa violence ezongi lisu makasi depuis mikolo ezongi boyebake presque 10 personnes mobimba basi bakufi deja na bakonflit oyo mingi na bavillage oyo bateke balobaka ezalaka ya bango kaka la province ya Kwilu mikolo oyo eleki kimia ekotaka mwa muke me akokamwa mobulu yango ezongi lisusu makasi kutu plus de 10 personnes bakufi mingi na bamboka oyo bateke me akoyeba ke badesordre yango mpe esi ekosi meme tikuna na niveau ya province ya Kwilu population bakimi zone bakonflit wana bayela bango mingi kobatama awa na maluku oyo ezali a quelques kilomètres na Kinshasa dimanche oyo eleki boyebake ataki mosusu ya bamilisi mobondo esalemaki kuna na village yoso oyo 9 personnes mokoka bakufaki me koyeba ke depuis conflit oyo ebandi ekokisi ata mvula moko te plus de 300 personnes mobimba basi bakufi yango ONG américain Human Rights Watch balobi ke ekomi kosala mwa kiliba muke po bakosela biso mingi mayele eke na este esika wapi barebela 123 bazosala désordre me koyeba ke awa mpe na ville province ya Kinshasa bamobondo mpe bamilicien oyo esengeli kotala na likambo oyo parce ke population esengeli evivre na kimia babandaki na kwa mutu bakoti na Kwilu depa deja awa bakoti na village Nguma oyo ezali na 75 km na Kinshasa lobi tokoyoka bakoti menkao mpe koyoka o bakomi na nsele me ekomi na komema insécurité kote oyo toyoka bakuluna na Kinshasa kuna bamobondo kuna ba M23 bakadeko tokosuka wapie bala Kinshasa babeleli yango
mwana mboka Félix Tshisekedi et le gouvernement bon salamo elle kopo congolais appelle bana kimia na mboka le yango Betisika Mbonda. Tolanda appel le président belge Jonas Assadia Bengisi ba kasanye surtout bazara ba kananga ba ebele le 13 mena imkapo idéologie zaka moko ya kosola bango de manière eleka kitoko. Après passage na ye na ville ya Kananga, Ben Jonas Kabangu abengisi bakasaya présent na Kinshasa na rencontre monene au mokolo ya samedi 13 mai 2023 na place Inka Yuka RDC na kati ya salle polyvalente. Mama ya likambo totem et kozala bongo Kananga, c'est le moment à partir ya 13h. Boye malamu na bino boss. Bonjour à tous, je suis Ben Jonas Kabangu, le fondateur et président de la fondation Ben Jonas. Je vais à travers cette vidéo vous inviter pour les ressortissants des Kananga vivant à Kinshasa, vous convier à une grande manifestation, une grande rencontre qui se tiendra ce samedi 13 mai 2023 dans l'enceinte de Imka à Kinshasa Matongé, avec comme thème Kananga, c'est le moment. Je vous appelle tous les ressortissants des Kananga qui se retrouvent à Kinshasa de rehausser de votre présence à cette grande rencontre pour le bien-être de notre ville. Je suis Kassai, j'aime Kananga, je vous remercie. Tunda ya Kasenda, oh tu as dit que le vrai Kabeli c'est ma kilape ma kasi lelo, à région de l'Union sacrée. Pas que Rachidi betamo li solango. Likambo ya transhumance o biso magazine bonda ya ekolo tolobela kapé tobetaka sete neti kaka ba politicien congolais bazalaka na idéologie te pe bazalaka fidèle na ba engagement na bango te toyebite na ba comportement ya boye leson nini bakopesa na génération à venir pona PPRD ya Joseph Kabila boto etoboki pe ba disciple nyonso o ba signaki loyauté pe fidélité bakomi koluka ko quitter Joseph Kabila pona kokota union sacrée de la nation o eza vision ya président Félix Tshisekedi mikoleleki tomona ki ba nyonso bazwaki décision ko quitter FCCP PPRD pona ko joindre union sacrée kasi mokolo ya lelo eza tour ya Célestin Tunda ya Kasenda ya kopesa au revoir na bakamara nyonso ya PPRD po alobi ya komi Tshisekediste ya makila pona Célestin Tunda ya Kasenda alobi ete eza moment ya kotika Joseph Kabila asala retraite politique na ye na kimia nyonso kasi esengeli ko soutenir vision ya Félix Tshisekedi oyo azali na souci ya kobongisa Congo pe kopesa ye deuxième mandat ba politicien congolais toujours maloba kitoko pe ba promesse ebele. Est-ce que vous avez un souci à population? Ba flatterie à boye pona koluka intérêt personnel pe kozala na actualité sans vision ni programme oza comme ma développement pe eza ko répondre na désidératé à population eza ko zong sambo kasima. Biso magazine ya proximité ya population baleki ya yeso toko senga kaka na population vigilance pona ba élection o ezali koya. Biso to betisi kaka mbonda. Oyebike ozala masolo ba mariage, ba conférence, ya religion, ya politique ya ndenge na ndenge. Dans reportage o ko réponse ya solo pour ba reporter de guerre baza wana. Bana Congo Kinshasa, bana Congo Brazzaville, yo mutu olingaka ba activité na yo eye bana na mokili mobimba. Mbonda ekolo agence epesi bino opportunité ya kosalela bino ba reportage ya kafu kafu. Ezala activité politique, socio-culturelle, économique, religion, sport, conférence. Awa na mbonda ekolo agence ezosalema avec professionnalisme pe eza na prix moko très abordable. Esuki wana te endeko na ngai keba na ba reporter ya muyibi oyo bayaka kozwa ba image pe elekaka nango na télévision te kasi awa na mbonda ekolo agence nyonso ya filmage, modération, réalisation, photoshooting ezosalema avec un partenaire idéologie parce que awa tokanga masolo pena oyo etali image yebake okozwa yango pe ata na format ya YouTube.
olingi oyeba bisika tozali benga biso na plus 243 89 81 81 097 na bandeli lisusu na plus 243 89 81 81 097 na mbonda ekolo agence nyonso ya reportage ezosalema kitoko avec professionnalisme et yokanio. Oza vrai leader olingi vraiment que population ya commune na yo to pe district na yo to pe Kinshasa ba vision na yo. Mbonda ekolo eza na pona ko soutenir yo. Congolais, Congolaises, yo mutu ozalaka na idée ya développement ya RD Congo, magazine bonda ya ekolo baleki ya Yezu, apesi bino opportunité ya koya ko exposer ba vision na bino pona bolamu ya ekolo mobimba. Botala bino moko, tomesana koyamba batu na plateau na biso, po mutu na mutu atalisa vision na ye, yo mutu oza na ba idée ya malamu olingi mboka ekende liboso, magazine bonda ya ekolo afongoleli bino ba porte yaka o contribuer na développement ya mboka RD Congo. Oyo ayebi ke aza vrai leader, sala lokola baninga yaka na plateau na biso parce que eza seule adresse oyo eyambaka ba leader ya makasi pe ya solo. Tala ndenge ba leader bazali koleka moko na moko bazali koyamba bango epai ya mwana mboka Alain Dewa na Medrine Kambembe avec un partenaire idéologie. To abordaka basi nyonso lokola politique, économique, socio-culturel, religion, pena basi mosusu oyo ezo contribuer na développement ya mboka na biso. Bazomona pero batana makanisi kimutema mabete. Batu mususu kala kimutema mabe ya longwanga na yawana. Me bato bazana miso baomona Congo ezoke na ndenge mususu. Moba mbuye jeunesse oma 20 000 30 000 ke votenga jeunesse asu na tawana ta ozwa polo no lati ozwa mona tina poste. Très bien. Non, toza na ba centre ya biso moko et puis tozo tala pe par rapport ya milieu toza. Je te moni peut-être bandeko wana place baza pour se déplacer za musika. Tozo luka peut-être centre ou négocier centre moko boyo baza proche na bango. Merci beaucoup pour la motuna ndeko Alain Dewa. Na kati ya dynamique héritier Maemba pe na kati ya dina débat mobimba. Toza na ba formation. Ndenge kaka bozali komona bango pe bazali ba leader oyo bandimi ko participer na développement ya ba quartier commune pour que mboka ekende liboso. Na bino pe ba leader oyo boza kolanda biso bolinga ka développement ya quartier ya commune to pe ya RD Congo mobimba. Bobenga biso na numéro oyo eza affiché na bas d'écran na bino. Toko yamba bino pendant 30 minutes sans débat avec un partenaire idéologie pour que vous exposer ba vision na bino liboso ya population pe aye babino. Yango biso na magazine bonda ekolo to bengi ba leader ya solo pe to beteli bango kambonda. Likambo oyo etali concert ya Fere Gola na stade des Martyrs ba kutala kina ministre ya sport mwana mboka Kabulo mwana Kabulo Rachidi Pangi azali kutula na suka masole kala kindenge nini. Après la décision ya kokanga stade de Martyrs na ndenge baza ko réhabiliter yango ezwa homologation ya FIFA PK, polémique ya makasi ebotamaki pona concert ya Fere Gola o annoncaki le 24 juin 2023 na stade de Martyrs. Mingi balobaki concert ekozala lisusu te po misale eza kosalema na stade de Martyrs. Sujet oyo ekaboli opinion ya ba Congolais. Kasi pona ko rassurer ba Gaulois pe ba Gauloises nyonso, ministre ya sport et loisirs mwana mboka François Kabulo a confirmé ba fan nyonso ya artiste Fere Gola ke concert ya le 24 juin ekozala na stade de Martyrs. Pe apekisi ba nyonso baza ko propager ba fausse information na ba réseaux sociaux contre concert ya Fere Gola. Pona ministre ya sport et loisirs alobi ete concert o eza na cadre ya ko valoriser culture congolaise pe eza ko lakisa ndenge gouvernement eza ko soutenir ba artiste congolais. Na yango abengisi ba fan nyonso tu ya Fere Gola pe ba meloman nyonso tu ba ya ko participer na concert ya le 24 juin na stade de Martyrs. Sima ya ko visiter stade de Martyrs mokolo ya mardi 9 mai 2023, l'artiste et musicien Fere Gola o ba Congolais ba mesala ko benga ye Jésus de nuance a rassuré ba fan na ye nyonso pona spectacle o ekozala na stade de Martyrs le 24 juin. Côté artiste mobange na préparation pe ba répétition ya ndenge na ndenge ya kafu kafeza ko salema toujours na souci ya ko satisfaire ba fan na ye nyonso. Biso magazine ya proximité to betisika kambonda.
On a nini boye elonga ba stress na ba famille mingi yango nde ezali rubrique ombona école et bongisa bino Wilfried Samalelo proposer biso nini. Nazo yeba te bato nyoso toko voter bako sala eloko moko te. Bon biso tokolobela makamu mingi ya courant pourquoi courir tambola mabe. Pona nini boye? Pona nini boye? Pona nini boye yango wana nde kitoko. Par rapport à la loi au député national a passé l'Assemblée nationale qui dote comme $500 pour la réaction ezali ke dotwana estoboyi yango ezali malamu te na tina nini parce que eloko nyonso mutu asalaka yango amonaka pasi en plus ezate ke eloko mutu oyo mutu abokoli atangisi yo ye ko fixe kaka prix ke $500 makambo ezoleka na mboka ozozelango solution te donc solution euti kaka kozwa mapona makambo mona o mutu aboti obalise na $500 bote mona mboka mbote papa journaliste réaction na yeko ikozala nini à propos ya député national alobi ke apesi loi na kati ya assemblée nationale bongo ya dot ekoma $500 to etake congolais etake parent réaction yeko ikozala nini réaction na ngai ezali vraiment malamu te likanisi oyo ye député wana azwi wana pe na assemblée baboya yango mpona nini po parent ntango aboti mwana na ye akotangisa ye asilisi classe badepense ya kolesa mwana wana kobokola ye eleki $500 olokaka biso ke baosente bango nzambe akopesa kaka ke ngolu banana mobala na kozwa mbongo akobala mwana mwasi wana na mbongo wana te na $500 toboyi yango kobokola mwana eza pete te kotangisa mwana eza pete te lelo bapara bazwi baniongo ebele likolo baexamen d'état na $500 ekosimba te papa. Ingrid Mateta elongola koko tiri J6 mbana machine kuna caricature masolo kitoko ni oboboxe population pour kabiso na mukwalelo. Ndeko na kati ya Congo likambo oyo etalima ya régie des eaux toyebite e koma kopesa babota mingi pasi okokendela ba commune mususu lokola bakinkole bamonga fula topela ba campus mai kutu ezalaka te e koma konyoko la population kutu population po bazwa mai e koma kosenga ba exercice ya ndenge na ndenge surtout soki na matetela de bonom batu bakoma kokati ya rivière ya njili mpona kokende koluka mai na ngambo ya njili yango boyoka listola lelo ndenge bandeko bakufaki na ebale mpona koluka bamai na ngambo ya kokatisa litwa babwatu naza Kadafi te bayaya affaire mai ekomi pasi il faut kokatisa na babidon na bwatu mpona koluka mai pasi mingi na bwatu keba mai ekoki poa ya mai te bandeko likama tokufie kaka ndenge boza komona bandeko bawelaki likama komata na bwato po bakende koluka mai na ngambo tala ndenge likama ezwi bango tuna mayo chubu bazini na bwatu yango les petits mikendo depa et pas les grands maîtres pour les vieux tirinde apesaka maele parce que aza mokoza sagesse yoka ndenge ezoleka vetiri pona kaka koluka mai likama ezwi bandeko oyo pasi ave les vieux tiri pe na ngambo na ye eta mokonzi eta mokolo sagesse yoka réponse na ye toto kopona likambo oyo te petit pasi ya mai ezalaka kasi ya mbala oyo pardon mpona nini boyeko chef de l'état to gouvernement botela no likambo oyo esali pasi komona kaka mpona likambo ya régie des eaux bandeko kozanga mai bakoma kokatisa bibale mpona koluka mai yango tokosenga la régie des eaux musala mpe ekoma kitoko tala mpe likambo bandeko oyo bazanga bamai bandeko bisusu kutu bazala barobine me barobine ekoma nango kaka ba échantillon ya boye esali mabe na ebele bibale oyo tolaka na Congo tokelelaka mai tala bandeko bakufi sonia babokisa mpe bisala binoko avec impact mpe idéologie botala ndenge tokomi na suka édition lelo oyo esima bangi na maboko ya Rachidi Mpangi caméra ezali na maboko ya Wilfried Samba mpe réalisation na montage ya Ingrid Mateta nga aledewa nazali kaka na présentation et en plus nasenga toujours na bino bandeko na nga na motema moko ya kitoko mpona yebi ke bolinga biso mingi mais bokontina toujours kosabone massivement na chaîne YouTube na biso Monda Ekolo officiel et en plus boyela biso publicité na bino ya ndenge na ndenge oza baconférence ya presse baconférence ya oyo etali makambo lokola baéglise oyo etali lokola politique oyo etali bafete na bino na ndenge bamariage bobenga biso banimero wana tokosala yango kitoko avec impact na idéologie
technologie ata boza ba cameraman ite boye bake ya guerre ba frère ba cameraman bazaka ala mbunda école ba ko kita ba ko sabela musala kitoko na la bino fort mbote to kutana bokola sima so ikolo Yesu azongite merci bisous bye